suivre quoi ya banani après to tuni kombo ba izo Kabila le père mais sikoyo oyo ya dokolo oyo c'est comme na mamato ya batu bonabo c'est-à-dire tant bon bossa le ko lancer message c'est-à-dire bo PCP adversaire na bino bongo bundisa wana position à préparer autant déjà bozo baki rébellion mo linga salamana na Kasai na Angola c'est-à-dire bozo c'est déjà Kabila a renforcé la frontière déjà wana ya Angola alors c'est une vraie rébellion à quoi que ça la gidiba avec une mort ta mais Kabila a vu déjà que les Congolais sont opportunistes, ils sont force, ils sont mbongo, ils sont blancs, ils sont tout le ministère comme ça, 70 sur la ligne. C'est possible pour nous, comme ça même 70 sur la ligne. Ceux qui sont Congolais ont des opportunités au Salango. Alors les Congolais vraiment sont combattants monde entier partout, les Congolais bazali. Bazala on a posé premier ministre. Les Congolais bazala posé Kabila Kende. Kabila Akende atika mboka ata batio premier ministre na repose sur exemple moko batio par exemple même ministre à fonction publique batio ministre à fonction publique aux ana ba fonctionnaire là mususu 200 fonctionnaires ba pesi yo mbongo ya kofuta bango ba pesi yo mbongo ya 30 personnes bango baza 200 on kofuta bango aux mbongo na poche na kofuta bango rien. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W congofrance.com. Merci parce que vous avez aidé au Bolandaka émission la biso de partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Dans le boss Jésus Didi Dipumba, na opportunité toujours je peux ça Yannick Wenge, moto atonda ki bonzambe. Merci beaucoup na 0044 Maman Nadine Malila, la docteur Alain Kombo. Merci beaucoup na Bofi Production avec le boss Yannick. Maman Mimi Ndouma, c'est le Dugan le Boranzambe, au Bouvana vraiment Bolanda Bisso, Maman Sophie, na Rennes, chez Maman Sophie na Rennes, maison d'habillement au Bouvana, Bolanda émission à Bisso Showtime, représenté par votre le serviteur Yannick Wenge, toujours Kaka, m'a ramené aux les Galambo, la Bisso, c'était pour la cause de la bino d'information, cause de la bino Baimboka. On a sali bato balobaka mpona mboka na bango nazwaka bango awa po tobetaka masolo lelo tu nazwi bino pour la deuxième fois pichu mwela tobetana masolo par rapport ya makambo ndenge ezokende na Congo par rapport ya makambo mwana ntiemi aza wapi tozoyeba te par rapport ya bango ezoleka na Congo toloba bango ensemble là ye avec pichu mwela. Bonjour papa. Bonjour papa, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé bien toujours dans Ngolu Nzambe. Merci beaucoup. Par la porte balanda siko na minute au monde entier au balandara émission la biso showtime bani bayeba pichu mwela par rapport ya makambo oyo leki ya molantsemi le 17 mai na Kinshasa réaction ya bino ezaki nini bozo mona ngo zandeni za théâtre moko ba bongisi to bo mona ngo za solo na minute au molantsemi ya za wapi. OK, moni pona biso ba combattant pe ba analyste politique na politique to sala kaka ba analyse soki likambo ekwei faut to sala ba analyse à partir ya ba analyse nde to koya koyeba makambo ngo ezali théâtre bien za makambo solo. Alors pona monde nsemi elo ngana naloba ya liboso il faut toyeba nombre de policiers oyo bakengela la prison bazala combien bazalaka na minduki bien na machette ya mibale. Il faut toyeba nombre ya armée ya ba militaire nombre ya ba militaire oyo bakengela la prison bazalaka combien ba militaire banamura bazalaka wana. Il faut toyeba nombre ya batu ya mwanasemi oyo bayaki bazalaki combien po ba maîtriser ba policier wana na ba militaire wana. Alors to monaki déjà loko moko oyo ngana monaki un peu flou na makambu ya Kamwena Sapu a maîtriser ki ba policier ebele to moni avandisi bango boye na minduki ebele mais balobi Kamwena Sapu azaka na minduki te azaka na machette a maîtriser batu wana ba policier ebele na minduki. Bon bango babimisaki on image ndeti ke Kamwena Sapu aza muta bakisi par rapport ya bakisi na ye nda maîtriser ba policier wana. Ozo comprendre ba la kisi biso image wana mais ngai état ki analyste politique natali
bato bakomaîtriser bapolisier boye ndenge nini bato bacongolais mbala moko aza na kisi ka mwana nsapo aza na kisi toyo komona lisusu bato ya mwana nsemi bamaîtriser bapolisier na bamilitaire babimisi bato na prison donc alors nga naza na doute ya nazodute ka mwana nsapu te nazodute mpe mwana nsemi te mais problème na nga naza nango lelo na Congo par rapport ya makambo nde tokomi par rapport ya niveau tokomi par rapport ya expérience ya combat donc eloko nyonso ekobima na Congo mpo bato bandima yango eza pasi parce que congolais ya lobi aza su congolais ya lelo te congolais aza éveillé ozo comprendre congolais akomi na mwa maturité politique moko boye ata nana akomi mpena na niveau moko ya makasi te mais quand même ozomona bato bazosala baanalyse donc mpo na ngai namoni eloko wana balansaki déjà yaka mona nsapu amaîtriser bapolisier mpo biso mpe ndenge baye kobeta biso deuxième bord ya mwana nsemi tomonake wi bakisi esalaka bamaîtriser mpe bakisi bona boye mais soki bakisi esalaka mwana nsemi epai azali nakoloba place azali mais nazopesa na message epai azali mwana nsemi soki bakisi no esalaka ka mwana nsapu soki bakisi no esala bino boyebi souci ya peuple congolais bon mais soki babwakaki bandika ekale minduki ezobeta te na babombe babwaka ngo na kinga kati ekokale ekobeta te bakokanga Kabila na maboko parce que bana mura oyo ya maîtrisaki na prison les mêmes bana mura oyo bakengelaka Kabila donc ye mpe so ake kuna abwaki bandika na banini wana ekomaîtriser makambo bakokanga Kabila na maboko ozo comprendre alors mpo na ngai ndenge nayebi intellectualisme eza fort par rapport ya fétiche donc mpo na ngai eza na mwa pasi mpo na ndimela makambo ya bafétiche wana nazodute bango te mais eza pasi eloko nini nangi naloba place wana tomona monde entier baprésident tout ya monde sécurité na bango ezalaka kaka sécurité na bango eza kaka basoda na minduki monde entier tomona moko te azwa atambolaka na banganga parce que banganga baza plus fort batambolaka kaka na minduki na babombe na baarme de guerre nakopesa exemple mosusu ndeti na Israël tomona Palestine Yasser Arafat baloba muta bakisi ya danger musulman et mystique mais ntango abetaka bana Israël abetaka bango basurati te bien biloko na bango babetaka ya bakisi wana rien abetaka bango na babombe réel ozo comprendre po biso atiliser babiloko wana mosusu bakoda ye te ndenge moko mpe na bango moko mpe bato ya Israël so bango bataki Yasser Arafat babetaka babombe na minduki so bakenda ba au nom de Jésus na baningi bayebi ke osimba te donc alors nga babiloko wana mpona ndimela yango eza passé pour cela tozosala analyse donc mwana nsemi mpo na ngai nde nazoloba bo mwana nsemi aza na kati ya ambassade moko wana avandi na ye donc bato bamemaki ye baza na Angola aza na Bakongo asala non mwana nsemi aza na Bakongo te mwana nsemi aza na Angola te mwana nsemi aza na kati ya baambassade wana eza na kati ya Kisasa alors soki nalobi natanga ambassade wana malokola ke nga naza contre na dénoncer place mwana nsemi azali mwana nsemi bamemaki ye babwaki ye na kati ya ambassade moko wana na kati donc bakenda ye batomboli ye babwaki ye na kati ambassade moko na Congo wana mais na boyi natanga kombo po ekopesa ndeti ke oza contre révolution ninge salama bona boyi nga naza contre te mais nazosala toujours analyse parce que na temps wana mwana nsemi akokoki kokoma na bakoto bozoloba wana te ozo comprendre bangola banini te akolimwa te ozo comprendre donc eloko nga naloba mpona mwana nsemi yango wana ya mibale omoni mwana nsemi nga natalaki baprisonnier nde bazoloba babimisi bango par force bato bazobimisa bango Kabila osaka na biso te bobima na prison misusu mpe bazalaki na but parce que bamonaki ngo ndeti mpe moi je tokobima lipo boye te preuve ane bapoliticien ata moko abimi te parce que bamonaki yango clair te ozo comprendre mwana nsemi prison ebukami na 2 heures mais baimage ya mwana nsemi wana tozomona yango eza na ba 6 heures na 6 heures baprisonnier balobi bato bango bamonaki ya mwana nsemi balataki kitende ya rouge mais na bafoto baso tomoni bamema mwana nsemi na moto baza na kitende ya rouge te ozo comprendre donc c'est-à-dire eza na babiloko mosusu biso obenga yango barécupération politique eza barécupération politique eloko nini nangi naloba na barécupération politique wana
omoni eloko lokola kamwena sapo abimit na Kasai wana kamwena sapo azoro ni azoboma azokanga ba policier Kabila ko récupérer eloko wana a récupérer yango vous comprenez a créer pe batu mususu ya kamwena sapo me ya ye mais na idéologie ya kamwena sapo ndenge balataka ne basalaka bref ne même batu oyo babomaki bamindele wana bata droit de l'homme wana bayaki eza bato ya Kabila mais bahabillé comme bato ya kamwena sapu ezaka mbila alongoli teni alati lokola kamwena sapu donc stratégie wana a récupérer yango même bato bakobuka prison sont des militaires bien formés militaires bien formés mais ba récupérer stratégie ya mwana nsemi balati babiloko lokola batambo na semi biso batambo na semi nde batambo na semi bayaka na bandika na banini baosala ba harmonie na bango na basala wana eza ba récupération politique sikoyo na ndenge bangola lancé message mo mpona ba congolais ke bakoma basoda kuna bakokota na ndenge ya force mpona olongola président Kabila bino bomona ndenge. Alors yango na lobby awa na tsolo ba tout à l'heure que eloko nyonso oya na Congo faut tosala analyse parce que toza na expérience ya combat toumela kata combat oyo yo ya représenter nga telo combat moko na ndimango sana sala analyse na douter yango te mais naza na droit ya ko sala analyse parce que na vanda pe na bande l'école so on naza na droit faut na sala analyse mais lelo to comme ko soki dokolo soki nani azoya dokolo azoya o rébellion balancer boya boto ko ça rébellion mais biloko na balancer te balance yango te biso toyoka kaka pu na goma kuna pu nini yango na goma kuna mobulu ezali mutu yango akongo progresse nani wana Kabila le père alansaki pa nani toyoka kaka kuna bakive kombo kweya banani après totuni kombo bayebisi biso Kabila le père mais sikoyo oyo ya dokolo oyo c'est comme na mamato ya batu bonabo c'est-à-dire tango bongo sala eloko bo lancer message c'est-à-dire bo pesipe adversaire na bino bongo bundisa wana position à préparer pourtant déjà bozo baki rébellion mo linga sala mana na Kasai na Angola c'est-à-dire bozo bisa déjà Kabila a renforcer ba frontière déjà wana ya Angola alors so eza vraie rébellion akowe ko zala kidiba avec ba mo tant l'état lukaboye à perdre déjà ma vie mais oh déjà si ma petit message bon non aux hommes donc pour n'engager naza na doute na ngote mais toujours ça la analyse merci beaucoup pour la Bruno Tchiba la première ministre a été au gouvernement naïe sur depuis des 5 ans quelques d'abord la biso oh non budget ça on a c'est on va payer monsieur tout le monde ba gouvernement ba dans la 15 personnes ba 12 personnes ba biso ba 50 quelques message des amis. Mais Kabila a vu déjà que les Congolais sont opportunistes, ils sont poste, ils sont mbongo, ils sont blanc, ils sont tout là. Le ministère est comme ça, 70 sur la ligne. Il est possible pour nous, comme ça même 70 sur la ligne. Ceux qui sont Congolais ont des opportunités au salon. Alors les Congolais vraiment na combattant monde entier partout, les Congolais bazali on posé premier ministre. Les Congolais on posé Kabila Kende. Kabila Akende atika mboka. Ata bacho premier ministre na repose sur exemple moko bacho par exemple même ministre à fonction publique bacho ministre à fonction publique aux ana ba fonctionnaire là mususu 200 fonctionnaires ba pesi mbongo ya refuta bango ba pesi mbongo ya 30 personnes bango baza 200 o refuta bango aux mbongo na poche na refuta bango rien c'est-à-dire ata bacho premier ministre ba rocha wana étiquette ba su ba salaire na ba prime na ba chemi pona refuta batu pona makambo ya mboka bakale c'est-à-dire osa na yo eloko te donc ba congolais bazana bango na posa premier ministre te o chi bala ona nte ba congolais bana posa Kabila akende to organiser mboka na biso moko Kabila aiba déjà kaza mutu moko rwandais auta na nini kuna donc biso photo bunda pona Kabila akende po soto lobike to kende na nzela ya accord bozolo ba bien que Kabila respecter ba accord te accord ni déjà Kabila oyo a respecta mutu mo atangite ayebi na ye makambo ba ya ba accord wana bozo ibisayiti a respecter ngonde en plus bozo forcer à respecter yazo mono ka ba papi mo bokomi komi makambati ko tanga ngo kutla ba ndotanga comme su kombrier a respecter ba bloc wana ndeni yazo mono nga papi mo bokomi makambo vous comprenez donc on tika jamais qu'on respecte merci beaucoup toujours les propos tenus dans cette émission ça n'engage que son auteur les propos tenus toujours dans cette émission ça n'engage que son auteur quand il fallait 12 ans à Kinshasa ngo
c'est l'équipe qui a beau tout le monde va tout le monde tout cas il y a permanence à INPS tout le monde le 17 nani Félix Tshisekedi a lancé qui marche le 17 tout le monde va lancer mais salami tout le monde va belé salami sur le corps de Tshisekedi et ça il y a qui ni toté bon alors bisonde tozawana to lingto kunda présent na biso Tshisekedi avec honneur donc to kunda été na ba humiliation pour ça que na makambo bien te Kabila za capable ya ko humilier corps ya président Tshisekedi alors ni nangna loba kama kama na yoto loba makambo ya ba récupération politique nde yango tozoboya ozomona IDPS nazo lancer message IDPS balingi ba utiliser enterrement ya Tshisekedi balingi ba utiliser balingi ba récupérer ngo na donc balingi ba récupérer ngo ba utiliser ngo na ndenge mususu na ndenge o biso tozolingela te biso tolingi président na biso bakunda ye avec honneur mais bango bato ya IDPS biso bango ba utiliser yango bazwa yango comme de révolution mo mokolo roya mobule bima bona mobule robima bien sûr mais so ba maîtriser mobule bimi et comme na suka te ba maîtriser yango siko ba humilier vie to suka so ba humilier vie bien te yango ngana kosenga na bato ya IDPS ba mikonzi wana Kabila ata respecter bakor te yem taza sur place na ba autorité na yewana ba André Kimbuta prévaner bango moko bato yango ya IDPS ba komelaki André Kimbuta ba komelaki Obe Minaku c'est-à-dire bazo reconnaître quelque part bango nem bazo diriger mboka bakene basola bango na ndenge moko ya bien bayoka na corps vie ya na ndenge bien to kunda vie avec honneur parce que comme ça la soni et ça la honte OK na mboka wana mutu munene akufa ti lelo bakundaka ye te Kabila alinga utiliser na ndenge na ye bato ya IDPS pe bangi ba utiliser na ndenge na ye c'est pas bien. Merci beaucoup na bande retour bolanda biso tozokende déjà vers la suka ya émission na biso par rapport à élection nezokende na wakaki côté mususu référendum par banda côté mususu banda te côté mususu donc mozo makara ezaka flou mamango ya élection na habité l'élection ekozala ou ekozala te mais ça passe pour nos Congolais sur bazo de l'élection na mboka wana ngana mona ngeza mawa siko bazela nini mais Congolais faut se prendre en charge à bengana Kabila c'est ça soko komi na puana ke orobengana ndenge nini nde siko komi orobengana ndenge nini siko to banda place wana orobengana ndenge nini Kabila za nini aga minduki papa soka na beza bandika yoka songa na beti temps soda wana yoki kuna temps et comme guerre eza sous blague te soda na loka liboso ye pa koluka place a bomba mais tant que soda zo beta peuple za munduki te na zo bomba peuple mtazo bomba ya zo bomba na te pas bike réponse exacte so soda beti temps yoki kuna temps c'est-à-dire photo luka pe minduki donc photo luka minduki to benga na Kabila lo eza minduki biso pe photo luka minduki to benga na Kabila to zela élection te po eloko moko esalama ezate na mboka wana so bo zela élection eza passe mutuko langa combattant résistant na rozela jamais élection na mboka wana photo luka ba moyen mususu oyo to longola Kabila élection kutu bosana message ni européen ça na ba combattant so bana Congo pe monde entier na mutuo bon na ba combattant surtout monde entier na robisa bango kaka ke ba se prendre en charge omoni lelo peuple congolais nazo ko assumer ba bloko nazo loba na assumer vraiment donc peuple congolais aza peuple moko naïf parce que azo ndimela ba biloko moko oyo mutako ko ndimela te mutozo ndimela ke mwana nsema yaki na bandika bwaki ndika ebeti lokola bombe mais akeno kanga Kabila pourquoi kimi yo mutozo na bandika oyo stopper minduke beta te okimi pourquoi kende beta ona kinga kati kanga Kabila mwana nsema aza ne Congo mwana ya royaume Congo mabele ya Congo zo reconnaître ye mabele ya Congo pe mai ya Congo bibale zamba ya Congo izo reconnaître mwana nsema etaki lima ya mai ya Congo lima no se ko reconnaître etaki ne Congo fils du pays mwana ya royaume Congo en plus azap na mwana ya royaume Congo ozomona donc soki akikanga Kabila komi président ye moko nana roboya ye mutaboya azate mwana nsema tika robeta bandikana na prison amema bandika kenda kanga Kabila azo pouvoir. Merci beaucoup on la suka émission na biso numéro de téléphone pour tout kabala bon numéro na téléphone eza 073 75 66
569 Pichumwela donc bino moko boyebi. Merci beaucoup Papa Pichumwela. On a vraiment un serment. Yambela bino Papa Pichumwela combattant makasi na kati mboka oyo ngai Yannick Wenge na serment pesa bino information toujours na makambo kana mboka na biso. Merci beaucoup na le boss José Didi Pumba, Sele Dibolo Boka Nzambe, Maman Miminduma, Maman Nadine Malila, Maman Sophie Naren, Maison de Kitoko Bota la biso na Micho. Merci beaucoup à tout le monde au besoin attend la biso na tout temps la vidéo bola na biso na émission. Merci beaucoup à Cédric Kitoko c'est ma caméra d'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver prochainement. Ciao.